Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to babolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko na ngai, boni santé, boni journée à lelo. Est-ce que bolamuki malamu? Bon début de semaine, toza déjà le 8 août, nzamba zo batela biso, azo pesa biso mpema ya bomo, ya on a bi merci. Bandeko na nga boni bino, nga côté na nga ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous, de votre côté, c'est comment? Beaucoup de commentaires. N'engagez pas message na solo langa na bino. Obe na ba commentaire ne ba ke ba e bangai ba e balinga kanga. Baza malamu esala kanga esengo mingi po bino déjà bosu bomoni. Bosu boyo ki voit deuxième maman na bino bobi ke deuxième maman na biso aza bien. Voilà. Tozo kende ko solo la moi mukie, to solo moi mukie ngana bino. Avant tout kuta na live to so na moi vite fait nde balbaka moi vite fait hein. To solo moi vite fait. Na ye kosala mwa video opo na koswa na bino titre na ngoza kibombanda ngo ya nini kibombanda ya ngana yo eza ya nini yango likamu nini kibombanda ya nini voilà kibombanda ya nini ezali lisolo ya bandeko mibale babala esika moko bandeko babali moko abali yaya moko abali leki. Alors kibombana na bango ezosengisa bango na mobali moko te ezosengisa bango na mwasi ya yaya na mwasi ya leki esika babalela oyo abenga alobi ke mama Elia Nitu libala oyo bananga na kota na kati ya libala oyo problème nazwaka na kati ya belle famille kaka pona mbanda na ngai oyo aza koloba boye ezali mwasi ya yaya akuta nde mwasi ya leki nde azalaka liboso na kati ya libala ye baye kobala esima parce que yaya na libala na liboso akabona na mwasi ya divorce na ye aza mwasi oyo baye kobala sima makuti siko leki ya mobali asi abalaka deja mwasi oyo aume deja na kati ya libota wana oyo ayebi famille kitoko ayebi famille malamu kibombanda ezowuta wapi bandeko nde nalobi kibombanda ngo ya nini oyo mana ngo ata papi tex kanda ya nini o mama kanda ya nini yo bombanda ya nini ngana yo kanda ya nini yo kanda ya nini yo mama bombanda ya nini yo bombanda ezalaka matata soki bosengisaka mobali moko mais oyo bosengisaka mobali te bobali kaka esika moko kibombanda ngo ya makasi boye mpona nini ndeko oyo mwasi abenga mpo yebisa ke mama Elia Nitu lokola ndeko oyo mbanda na nga nakute na kati ya ndako ya libala ye nde babalaka avant nga baye kobala na bango ngai après parce que mobali na nga c'est un homme divorcé ye kozwa ngai mama ye lokola sa mesana famille asayeba libota wana mama Elia na yebiso lokola nga na ye na nsima mwana mwasi oyo obe motema mabe na ngai mwana mwasi oyo obe kotiela nga songi epai ya basemeki tokosolola na ye likambo boye akokendaki abakisi pilipili na mungu tokosolola na ye likambo yaki abakisi pilipili na mungu ntango ekóma na matoi ya mobali na ye mobali na ye pamemi na matoi ya mobali na nga ce qui fait que problème si problème libala na kota olie nazala ata na kimia olie navanda ata bien olie ezala ata ke mobali azola nga ata bambandake towela ata kibombanda moko boye non kibombanda oyo tozokufela eza kibombanda nini kibombanda oyo tosengisi kaka po tobali esika moko yango nde kibombanda oyo nga naza nango mama Elia Nitu nayebi soki non nalembi songi soki kaka nga na bandi koyoka na basemeki toza malamu na basemeki yalingi bongo te yalingi te nga nazala bien na basemeki yalingi basemeki balingaka kaka ye po biso espai tobaleli eza bajare basemeki oyo bato bazaka vraiment trop close quoi bato bazaka penza balingana famille bazaka penza liboke siko alingi te ngai nazala kati ya liboke ya famille wana nga nazala malamu ye posa na ye kaka nga nazala bien te na basemeki toyoka na te ntango nakoti na ndako ya libala nga nakuti ye nde moto nga nakuti na libala ye nde mobali telinga masolo tala na libala oyo boye tala place tobaleli ezalaka boye tala basemeki bazalaka boye famille na bango bazalaka boye mama bokilo azalaka boye bandoko bazalaka ye kotonga oyo moto akolobaki na mokilo natongaka ata aza te moto mpa yaka kobetela moto lisolo batongaki yo ate kotonga ezalaka na bato mibale oyo alobi atie commentaire yango nde bwa kotonga ezalaka bongo jamais moto akoki koya koyebisa moto likambo moto ana mosu avandi kaka nie azoyoka lokuta jamais moto akoki koya koyebisa likambo ale oyo wana avandi kaka nie azoyoka ndenge bazotonga mpo arapporte lokuta kotonga ezalaka toujours deux personnes nde batongaka oyo alobi aloko ya musique oyo azobeta solo oyo azobeta base eza ndenge wana kotonga c'est tout deux personnes qui tonga mutu atongaka ye moko te bato batongaka toujours bato mibale
mais yaza ko pourrir nga la vie mama Elia nito boko so elikamu liboso na bande ko comprendre yete liboso na ko comprendre te osoka likamu ba basemeki ba komelo mo froid bazo susu na sengo na yo te bakomona bo neti mbote te baopesa mbote neti bazopesa te donc ozomona kaka bato mo baza bongo siko yo ko sona moninga ke mama yo muto mesana na bato yo muto vana na bango mingi abandi bazala ka bongo yo yebi bango te abandi ko tandelo mabe na bango tango tandelo mabe na bango to abatu yo po chemo liloba na kati tango chemo liloba na kati oya ya bombi akamati oya sanini amemi eloko za ko tungisa ndeko mwasi na kati ya libala yango wana en plus mbandane wana za genre bato bazaka ba rancunière akosakana te donc aza mutu oyo ke soki likambo ezali akangeli yango na motema akomi ko éviter po bosolola te aussi dans te ka sa yebi ka sa BBC lokola yebi ke koto yo ngana sina BBC tango ko banda ko benge ye mutu muso banda so komisa la kanda ke ne mutu aza ko silika et pourtant ine rapporteuse ya ko mama kambu ya okende ko yebisa na kati ya ni ya belle famille po belle famille balinga kaka ye sikoyo ngana tuni yosko tango ocha songi ndeko yo olandanga tango ocha songi na belle famille siko mobale yango ata babwani na mwasi oyo est-ce que akobala yo akobala yo te po yo poza mwasi libala est-ce que akobala ndeko no te po moyebo bala place moko ezati tango bobale sika moko il faut boza na boyokani po tango likambo za na kati ya famille ezo concerner bino nyonso tout kobala esika moko kibombanda ngo ezalaka difficile batebele base plaignaka mutu bobali esika moko boza bambanda ko sengisa mobali te boza bambanda kaka pona kaka bobali esika moko kobala ngo esika moko ekomaka problème lokwa bambanda solo po bokuta na bandeko o babali esika mo bana boyokani bazaka kebele te mingi bazaka na batiraima kaka mingi bazaka na boyokani te mingi boyokani ezalaka nango te batiraima si tiraima pourquoi batiraima ezalaka parce que oya kei koyebisa na babel famille omoni boye po balinge mingi mutu aza na posa balinge mingi ye mutu akenda koloba makambo ke omoni boye tala ye kuna boye tala ye alobaki boye tala asalaki boye bon belle famille aza mutu confiance akende koyebisa makambo moninga ozoki ndeko bisa belle famille makambo moninga po esala ni kaka pona poto pona kosona pona mabe kota yango na opesa conseil na tongo ya lelo par rapport ya ndeko mwasi nga lobi mama kibombande ezala take tosengisaka mobali moko te mais oyo mutu tokutani kaka place tobala ni babali biso esika moko azo pourrir nga la vie na ninga osakana te ba relation na ngani sesika ko ba kinga na za na relation yepe fa kendo chaka mwa mutu fa kendo ka ko tia mwa mutu kibombanda moko nazo biso mamelia nazo comprendre te na mboko ya poto toza na chacun pour soi Dieu pour tous mutu na mutu za na ndako na ye mutu na mutu lambaka na nzungu ndenge nzungu evandi boy mutu na mutu na ndako ne mutu na mutu na nzungu na ye mutu na mutu za na mwa bouilleur na ye ndenge mwa bouilleur evandi ndenge wana mutu na mutu za na oya ye oyo zamboka teke mutu akendelela monike na nzala nzala apesanga biloko kolia eza bongo te zamboka te kolati liputa tango kolongoloka bele moninga eza ndenge wana te mais kibombanda o mama ni tuna yebi sur kibombanda o nazo comprendre kibombanda o te c'est vrai ba te belé ba na ba situation oyo okomona ki bato babale sika moko mais bayoka nakate kozanga boyoka neza pona nini pona ba oyo bazaka basi ba kota libala avant moninga koti après akomi kendo tia sungi na kati ya belle famille yango nde koza ba problème ba problème monsieur koza la pe ata oki ko tia sungi na belle famille libala pe kufaka na ngote libala ezokufa te mais loko eza mabeka ake boyoka ni wana soki ezate na kati ya famille eza kitoko te esika mutu abaleli faza na boyoka na kati ya libota na ye eza important oza obali esika moko bofoza na boyokani na basemeki na yo na belle famille na yo parce que ezalaka bana baza na kati lobi bana bakozwa bateme bana so bazwi bateme baza na posa batata mwasi mpe bazala na bapapa leki bapapa kulutu bazala soki bana babali bakoluka batata mwasi bakoluka bamama leki bamama kulutu na mokili foko lukaka kimia partout de gauche à droite place ozo sala musala za na kimia na libala eske babali lo za na kimia na baninga eske bovandaka zala na kimia ya monde le kinyoso bandeko oboza ya bizaleli ya boy ya kochaka songi esika ya baninga eske moke mutona obayoka na kamala na kiocha songi eza bizaleli malamu te eza bizaleli ya mabe ce n'est pas bon il faut kotika bizaleli ndengwana eza malamu te kibombanda pe bo sangisi pe mobali te kanda ya nini zuwa ya nini mobali aza ya bino mibale te mutu na mutu aza na mobali na ye yo lokolo kota libala avant lokola yo so ganya motema basemeki bongo ba olingi ba musuba yako kota na sima te ba musuba za pe malamu na basemeki te mama mo ebimaka pona mutu nyoso tala mo ndenge ngale tala mo ndenge ngale
Moi ndenge nzambe abimisa bo abimisa ngo mpona mutu nyonso abimisa ngo mpona mutu moko te nzambe apelisi biso moi mpona mutu nyonso tu aprofite na mwa moi oyo moi ekote na kati ya mikuwa eza mpona mutu moko te motema mabe efutaka te rancune efutaka te soki mutu oza rancunière barancune to na kati ya motema na yo eza bato mosusu balingaka kimia te bato mosusu bamibelisaka bango moko mutu mosusu tellement motema no etondi na makambo tellement motema no etondi na rancune tellement motema no etondi na koyina obandi kobela ozobela mpo nini ozobela mpo na yo moko oza komibelisa mpo bandi koluka bandoki baloki ngai basalenga te ndoki ya vi na yo moko kaka mutu nyonso fo omilikela kimia na kati ya motema na yo vi na yo ya yo moko fo milikela kimia na kati ya motema moi nzambe apelisi boza mpo na mutu nyonso bayembi mpe bazoyemba ke luka kimia na mutu nyonso tu. Cherchez la paix avec tout le monde, sans lesquels personne ne verra la sanctification. Et c'est très important. Aucune église, eza malamu, mais ko bongo la minimi ba aucune église ba bongo le be makolo mitema ba bongo lité. Obe makolo be kotondi sa baban. Bandimi ya baban. Batu mingi bazana église bandimi ya baban. Akenda na ba po ba mona yake akenda ba kende ko sambela. Mais motema yango te tango kutu ana kati église osambela otindela bato bateso ya kufinga otindela bato bateso ya mabe mana kati église osanini azosambela kaka na kati église wana aza na bileni ana bato apesaka mbote te na église eza mabe eza malamu te bandeko moma ya kobongola motema yango oyo bandeko oyo bobali esika moko kibombanda ngo ya nini mutu na mutu aza na mobali na ye bosangisi mpe mobali te kibombanda ya nini ndeko lisolo ya kapona mutu moko me concernaka batu ebele bandeko oyo boza na kati ya mabala bato ebele baza na basituation oyo kaka po bobali esika moko mbanda na banda balobanaka te boyokanaka te epote bobali kaka esika moko mibali na bino nde bazosangisa bino oyo abali mobali ya kulutu oyo abali mobali ya leki oyo abali boye yango nde ezosangisa bino boza na kibombanda oyo vrai kibombanda te ke bozosangisa mobali moko. Il faut qu'on ait boyokani lelo ko za lozomona mutu mo zo mépriser mutu wana ozomona mutu wana mutu pamba boyokani zate même mukolo ko zo problème kaka mutu wana oboza na boyokani te okozala na besoin na ye tango mususu ye wana mutu kopangusoma ya miso na yo mukolo kolela lelo zo négliger ye lelo zo mone mutu pamba lelo zo chele songi yo zo gagner baganyaka motema ya mutu pona okende ko inisa moninga te soko lingo gagner motema ya mutu zalane na bizaleli ya malamu soko za na ba comportement no ya bien o se comportera no malamu oko gagner motema ya mutu mais soko lobiki non na kende ko boma mutu oyo na cha songi na koma mutu musu pona gagner motema mutu wana esimbaka na ngote l'amour c'est le cœur on ne force pas l'amour. Les amitiés non plus on ne les force pas. Ba force ka bolingo te ba force ka amitié te. Bolingo zelo komo eza naturel. Eza naturel bolingo. Ezelo komo ko forcer yango te. Soko oza na besoin ko za na mutu malamu, bizaleli na yo ekotindo za malamu na mutu wana. Mais soko oza moto kite na boma ye, na loba mabe pona ye, ponga na gagner motema ya mutu wana, ozo travailler à perte. Kaka mutu wana yozo yina wana mama moni mutu ozo yina wana ozo chilaka songi lobita mususu oza likambo akopangosema ya miso azili boko abi mama esili ezaka mukili ezalaka bongo mama esili bobali esika moko il faut koluka kozana boyokani bobali esika moko bozala na boyokani eza important bana na ofo bakende congé pa ya mama et pa ya papa kulutu bana papa kulutu fo bakende vacances et pa ya bana papa leki eza important. Bana lelo bakoma mon cousin bazoyokana te ba cousin bazoyokana te pona nini parce que ba parents bayokanaka te ba cousin na ba cousin bazoyokana te ba cousin na ba cousine bazoyokana te bana papa leki bayokana te na bana papa kulutu pona nini pona ba mama bayokanaka te bato basengisaka ezaka ba mama ezaka ba papa te mwasi nda sengisaka soki yo déjà namba na pa bobala na boyoka na kate moyo tika bana bakende vacances epa na ye ezate oyo pe moyo tika ezate epa na biso ki cousin cousine ezala kate oyo abotem na mama kulutu oyo abotem na mama leki toza bande ko kibonde ko yango na po makile eza na kati ya mama kulutu eza na kati ya mama leki eza na kati ya oyo eza na kati ya oyo melelo na poto sans ya bondeko isila na bato sans ya bondeko barando partout papa leki abana rando mama kulutu abana rando tata mwasi abana rando non bandeko
eza malamu te tomeka kotala evangeli na biso epui na mokili moto kotalaka mabe ya baninga te fo mitalaka mpe nanu yo moko omitali na yo moko ah nga nazalaka ndenge nini nga na se comportaka ndenge nini nga na vivaka ndenge nini na entourage na ngai na mosala na nga na famille na nga c'est quoi mon comportement otali un peu comportement na yo moko avant ya ko juger comportement mutu mususu avant ko talisa mutu mandoki yo moko mitali ozongi kati na yo omimoni nga naza ndenge nini comportement na ngeza ndenge nini nazalaka na baninga ndenge nini makambo boyo ezoyela ngai ezoyela mpona nini wana ndesko ki kotala pe ya baninga yana bato mosoka na baninga ye penza mutema mabe ndoki yo moko yo moko ndoki olio mitala nanu yo moko nanu yo otaki ndoki ya muninga meki ndoki oza na kati na yo moko ozoyeba yango te soki ndoki oza na kati na loko ozoyeba te bato pe mosusu nde bamona kindoki na yo koyina mutu ya bondoki ya bondoki openza mutu bangala mutu makasi oza plus que ndoki parce que ndoki amona na rate soki mutu aututa tolo wa mutu aza plus que sorcier so mutu abi aza mutu a plus que sorcier toyeba kosukola mitema toyeba kosangisa bana fo kosangisa bana esika bobaleli bosangisa bana na bino au conseil ya deuxième mama bosangisa bana yo soko omoni ke basemeki balinga ko mingi tika kochila muninga mutema betika kochila muninga songi po basi balingi ete ozokende basasu songi ozobasaka peto na kati mafuta pona nini eza bien te bandeko nanga bandeko nyonso nde boza bozotala ngai esika bobaleli boza kimia yo bali papa kulutu yo bali papa leki boza bambanda bobali esika moko bana na bino baza bandeko bozala na kimia kolinga te diviser pour mieux régner yo kende pa batata mwasi ya bana otaka songi na kombo moninga eza bien te basemeki pe bakaba mabaluka ntango bana bango penzela nini esila solo te lelo bakokolinga yo lobi basani babalukeli toutefois na nyeso tu wana première des choses zala malamu na muto abalio zala malamu na muto abalio soko siko za malamu na muto abalio zala malamu na libota oyesani libota oyebalio très important tokuta na tout à l'heure na live tout à l'heure lelo naza libre lelo vraiment tokuta na tout à l'heure na live wa mukina kina mo conseil ko pesa yango wana na bandeko esika bobali bisika moko bozala na baguerre te ça sert à rien koza na baguerre ezaka kalibala bobali esika moko bozo sengisa mobali te kibomba nango ya nini kanda yango ya nini zuwa yango ya nini cherchez d'abord le royaume des cieux toute autre chose vous seront données par-dessus tout tant vous ne pas église refléter pe l'image ya muta ke na église muta assemble la kabaye bakaye na bizaleli que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzamkalo sakumuna nzamba nibesheneni bana betu bonso bisous bye bye.